Taliété. Moutouana, oiseau le défendre, c'est Azama Kila Kofi. Musicalement. À côté la rabino, attaqué Fali. Ah, c'est Bisso d'ailleurs au côté de Bisso Fali. Mon au côté de Kofi, au Shingi Fali, c'est que l'Union Pera Kofi. Nazana était pour défendre Fali. Nazana était pour condamner. Donc, il y a un baté et Bomi Bolingwa Kofi envers Fali. Non. Fali reste son fils. Et Kofi reste son père. Si tu as des vidéos publiées, si vous en avez publié, tu comprends que il y a tangi na été à l'obi mukolo à l'onu la saka l'obi na les grands mopas parce que il y a benga les grands mopas président il y a Kofi Olomide des choses qui y est na ebi na ebi live na ngana lobama na TV à l'obi na ngote quelque part 48 heures na ko lâcher vidéo na ko lâcher photo on a vu ba pesa raté salamba la moko le plus important na vie mon avis so bisa na obeta yo ba tutu ba loba na obeta e sugela bango mabe Angelo. Soutenir mais quand la fille moto bopesi miliki a moto a pesi miliki ya zuma ya moto azo sopela e on s'attendait na quoi aux amis qui n'a opesa ki o chango pembeni bon comme c'est to combat ya lingi miliki te c'est différent na Kofi na point ba internet Fali lui-même a sa Instagram na contrairement les grands mots Instagram c'est géré par quelqu'un qui s'appelle Angelo Ndouksa. Donc les grands mots pas y baraté ayo quand on regarde qui paraît très formé à bon. Warrior onani azarape na porte-parole te warrior onani obise to Rolanda. Ba fanatique na yo. Nous bois ba lobela ngo wapi. Merci beaucoup na bande ko tubalandaka 3W Congo France. Merci na mon boss Mesedi di Pumba ko tela biso na kati alion na pesio mbote na ko bosana te bato ba soutenir nga mami Milinze Mbamotema tous tepele mbeto na pesio mbote na Moscou Rolanda biso mama Likelemba na ko bosana te Pauline Ngengo ko kabeza ka éducation. Merci na papa Léon Banze na mama Lili Banze papa Léon Banze Ben Mok na pesio mbote onge diko na ko bosana te la diva babi mo skito ko matozani na kati alion to na merveille Rambo par rapport ma mignon sezo le kanakati ya quartier latin concert babeta ki dimanche concert bandai na $200 maintenant $400 zaki be fort kaka ya ko follow mide par rapport kamo pao toko benga nini toko sola mambeze belé ya ko sola na émission ko follow mide o ya sala ki to mwaki papa ye moka lobaki na motema lobaki zaki minga bimisa ki message ki bate belé motema pasi ko follow mide to soutenir bate belé mais bate be bato zongse le mabe tozana porte parole nae ovema azalaka toujours nae va voir Jacques nae par rapport merveille Rambo bonjour. Bonjour, bonne santé. Santé très kitoko na Angola, nzambe ko na ko tuno bonne santé déjà na moni merveille Rambo, toujours chic ko follow mide. Ouais, je salue les grands mopas qui séjournent à Paris. Na batuno se balina quartier la tête bambote belé quoi. Ko follow mide na poto. Ouais. Ba bi ko follow mide ko nyata so poto te, il paraît que ba dossier zongi mais ko follow mide na kata France. Bato ba lo ba bon ko lo ba monde tini. Yo na kata poto siko. Yo na kata poto donc en fait biso za raté pour Hollande bato moni bato ba bongo izane monde ba kosila ke makambo wa royal susute au salani mais yo na Paris de la beti kacha zonge na mitu za na ndako na donc vandi na ndako na Paris na résidence na biso donc voilà quoi mamne so kitoko donc rien à dire. Tant on vend yo moko on vend hôtel la TV tant ko follow me tant on vend na ko follow me hôtel ko follow me moye moko amilela kaloba na émission mo beso azaka profiter mais pas ina kofi tant yo moko vend ko lobani Congolais na mona mtema mabe bato belé so na bika congolais parce que je généralise je peux pas généraliser mais bato belé mtema mabe en fait congolais azaka mtema mabe na profiter azaka mtema mabe même na ndeko même na mwana yimo aboti. Vous comprenez, Congolais linga bola muté Congolais za mutu moto ko biso mun lobini na abuna osumba lupango na butu wana olala lisute faut bando duka ba criminel mona so atiki osomi bandi mais il faut pas ça c'est-à-dire Congolais za mutu yo linga émergence amninga Congolais ni sorti en fait nazo le bla batu ndambu quand avec beaucoup de respect parce que moi je suis Congolais donc 100% nazo le bla 60% ya o ba esprit wana biso bato ya mitema mabe
balingaka moninga na émerger te eza défaut twana barichesse ebele défaut wana yaka motema mabe bakoselaka moto likambo yo oza vivant me bakosela o likambo moto abeta histoire avine koleka yo moko o nayebi ye aza nani aza boye azobaka boye oyo azaka na nani o donc abetela makambo oyo yo kutu yo obetelango me yo obetelango donc eza motema mabe il est là à Paris donc voilà yo wana ti donc rien à dire Kofono bientôt soutenir ba jeune ebele na mona soutenir ba fille ebele ba jeune ebele surtout soutenir na TV ba clip ebele ba jeune o ba do ma succès to moni ba Fabulous to moni a soutenir ba o jeune ayema mbokelenge ba tebele kofono bientôt soutenir mais na sima no ezala après ko soutenir surtout ba en bas to ba mbal après le mot vague moko ya te moni ya mesa na ekaka eza mita mabe ya bato lelo to uzo nzembo ina Gage Fabulous na biso lelo za na vogue ya nzembo succès donc ba sœur na biso ba rinka ba nani ba zebele bele asa na bato zo kipete de yo pendo za na so tiki no micro o salika son yo yepa na nga na memi okuna mbala mo lobi bo salika ba kano e pa na yo te ka pa na nga te nga la principe yo yebinga chemin so lekela so kuta na ye bo sa na bino donc c'est-à-dire aza moto yo alingaka ne émergence eza kolinga futur ezala parce qu'il y a un succès il y a nous sans featuring na bana wana saka si surtout tata mobimba e beta ko lika banzembo na ba album abatu na biso e beta ko lika na fête mo te so bati tata mobimba batu bavandi omona ke batu ba hotel na bamboka pa to mona voilà omona ke batu ba hotel madao cela veut dire quoi cela veut dire que Folomide yemo no za na succès belé na kabola on a batu Maintenant, Kabolana bato, est-ce que vous follow me pas vendre au capé conscience ou merveille en boîte? Ça veut koto ko sala ni fitting na mutu te koto sala fitting na mutu. En fait, ayoka ka concert na biso nyoso, mais azo rapeta on ni mon konzo ayoka raté, aza mon konzité. Comprendre? Mon konzali rapena ya malito imo tayoki ayoka. Yango moni belé bazo trébicher pour na mambo. Les grands pas ayoka ka le but que soit qui conseille na adopter non. Aroyo kanga pipota la rayo kaka idée nanga mais sali o ya lingi toi sali o peut-être que mutu muso alobi na e donc quand même biso to place to zara photo pe ça rappelle conseil moni yo so na zana kama pa zana no lobate presse ya za journaliste faut yamba ya so la bien ya za journaliste azarani mutani ote azara mutabatunité azara mutabatuta ça ni musa sauf kaka kebona boy moni diplomatie wana zara mingi na ba bureau tu vois donc les grands pas azar chef oyo alingaka na ba conseiller moko ebisanga autre merveille Mobutu kutali na conseiller ta Mobutu le président Mobutu quand on parle de Mobutu c'est le président Mobutu c'est ce que wazabanga kuwendo kwa desire alina ba sobo bongo siko mettons au moni siko lelo msusu bat musuba mirimira ezango te to côté on émission te ezango ezo zana internet bat bazo ko lobelango ko follow mide alongoli nzembo o yemo ka produire ya Karine Mokonzi na nini na YouTube alongolengo te mutalongolo Angelo pour nini ngapi na soutenir ngo pour nini mais quand la fille moto bopesi bopesi miliki a moto apesi miliki ya zuma ya moto azo sopela ye on s'attendait na quoi aux amis qui n'ont pas ça qui au chango pembeni bon comme c'est tu comprends qu'il y a ligne milité musicienne té mais les grands m'ont pas endémie comme ko yemba na ye ko ça na featuring est-ce que il y a un musicienne té ayeba yebi ko amba ko yemba té mais comme ligne yemba les grands m'ont pas ça c'est très difficile on peut ça ba 48 heures na ko lâcher vidéo na ko lâcher photo on a vu Bappé s'arrêter salamba moko le plus important la vie mon avis sur ça na obeta yo ba tutu ba loba na obeta et suki la bonga mabe ndeto mona na vie acte faut passer à l'acte si tu as des vidéos publiées so za na ngo publier Bo bandaki ba mama riva mutabandaki ke na osala bo non mama riva faut beaucoup de respect wana za bi na PC mère quadra donc ezaka ke yo soki batozo finga je passe par les calendriers à journaliste mais so batozo finga yo ana droit pe regarder bon ata na téléphone ça le c'est bimi te biso tozo landa wana raté en fait azoluka actualité italiété mutu wana azoluka défendre c'est azama kila kofi musicalement à côté la rabino attaquer fali c'est biso da so côté biso attaquer fali
Mon so côté li Kofi ofingi Fally c'est que l'ingino peut ra Kofi te. Parce que fierté Fally za ya Kofi. Kofi a un honneur abota mwana makasi. Les mots Fally a un honneur abota papa moi leki ba papa tuna makasi. Na Afrique na monde papa leki ba papa tuna makasi. Quadre. Siko yebisanga yo. So lingi ke o soutenir to bengano kaka. Biso ba jeune à la raté tindika chakal. To yebi ngo timbina quartier la te à la raté. Ensemble na kiye moko. Na kiye moko voilà. Donc c'est-à-dire tout ça ni nangote déjà bato balingi yango bazo bénéficier de l'autre parce que pendant que biso de déclencher guerre te yebe qu'on a déclenché tes arts ni le sans effet. Donc voilà. Merci Merveille Ramboto sur le ta concert concert bandi na $200 concert matiti na 400. Et bandaki na $50 $20. En fait bon on a déjà vraiment na unité pour na affirmer mais na moneka plein les cas belé. Comment faut te concert sans kala ko folo bina sans te to betara betara na bino mais qui sont moi tamo village tembe betami sans piste piste yo créé mais ya fali batambongo balongwa pour piste salam donc mamboane salama kala donc les faux arara le grand mopao non non monsieur mo ta ko la sangandula obeta sans piste na village temba azate kofika piste yo salama na souka il fallait que ba autorité balongwa pour salam donc coup de chapeau na le grand mopao patron musique à Congo. Des chapeaux de grand mopao batoto zélé sous na poto azongi la bango par rapport à concert ou ezaki date calé mais par rapport ya pandémie par rapport à mambébélé date ça a toujours ezaka calé to zela lisusu to changer déjà le 27 novembre 2021 c'est confirmé tout dans Paris on a donc rien à dire hein. Qui vivra verra ata la biso ba mona biso. Merci Merveille Rambotozano a batebele ba hôtel abiso merci na Alain de BCBG na sima caméra a refilmer bilili batebele bazi ndozi Merveille Rambo meka ko tourner ba question o batebele baza kozela et le ronezoleka entre Fally Ipupa na papa na ye Kofolomi le rotin Kofolomi par rapport à émission Kofolomi da sali nande ko na bisa journaliste abi ke ameka ko komela Fally to mona liboso Fally Ipupa alongola ka Kofolomi de Instagram na ye après tout le monde a Kofolomi de yemuka yo confirmer que a souhaité kaye mais Fally Ipupa répondre a été nazana te pour défendre Fally nazana peut pour condamner donc il ngolo bateke et bomi bolingwa confiant vers Fally non Fally reste son fils et Kofi reste son père. N'est-ce pas le bango de soit yo le bango de te son haïtien nazo expliquer en clair donc ils a bongo donc tous en elo le batté donc il a dit même les grands mots respecter colère naé tout ça pour la colère toujours supposé colère dit à quoi yom to colère mon pour toi répondre moni ma question autres nanga c'est mi falo tout nanga de Fally na habité bino so beaucoup ma kuna tendenge nini na habité so za rapport na nini bon pour presse ndé comment batna comme pas me taper ça sco presse nzela bat nyonso wana yo muto lobinga na habité boluka siko bateau presse ya nengo lobi wana ba meka otuna une question wana ya appeler yende mutazana ba réponse ninga ni quadra ni biso totala yebika ka yemoko biso to yebike c'est notre fils c'est notre vieux tozane toujours malamu parce que oyazali ils ont fierté na biso Kofolomi na Instagram bino pe boyoka bomonaka na Instagram nyonso bola contrôler ton alongoli na Instagram tant Kofolomi de moi azwa fufungula motema noko loba déjà na komela mwana ngai ta ba bêtise ba ko tsangela sa papa na motema ni azaza kozo Fally c'est différent na Kofi na point ba internet Fally lui-même a sa Instagram na contrairement les grands mots pour Instagram na c'est géré par quelqu'un qui s'appelle Angelo Nduksa. Donc les grands mots pas baraté ayo quand on gagne bise qui paraît très bien formé ga bongo mais il a utilisé en autre il a utilisé la rayango donc comment les sous ni ma question balongo ils a problème que sur Mégatoni non c'est notre vieux donc il m'a dit quoi droit à perdre quoi rien à dire. Maintenant bat ba obeta lisolo to moni Fally Ipupa avant na plateau ya une émission alobi ke batunye question moko ya vie privée na bike ezana bato bazana sima ya makambo ba sala mukula roya a dévoiler bango mais après ba question comme bimake Kofolomi de mutana na sima ya makambo zo le 4 la foyer ya Fally Ipupa ya mère Niki ko sele makambo abi mukula roya bato bazela ne mukolo ngo wala tangi koma mutute alors bimisango ba warrior biso lingi te biso lingi sur bongo te biso za so tangi te to kontango te so tangi to comprendre
que il y a tangi na été alobi mukolo aloni la saka lobi na les grands mopa parce que il y a benga les grands mopa président il y a Kofi Olomide des choses qui y na ebi na ebeli ve na ngani ngalo ba na TV ke alobi na ngote quelque part soit bozoko c'est la mutu makambu vous bo protéger bo mona ka net bo tala ka fitting frezala toujours protéger été pour fitting toujours protéger été moi na oyo boti un bon papa a oboma été quelque chose ça la été ngana mona te papa ngana mona papa kangisi mwana na kasho mabomi mwana te kai muga bimisi papa jamako ba mona oboma zumunduki bomae ata papa ngaza général a oboma mwana été ata za rebelle bambila oboma mwana été. Donc pour dire que quelque chose m'a bien aïe, on n'est pas là pour nous tirer. Ma bien aïe paye, les amis mingi. Bazo mon ango sous forme bateau car bazara mon baninde zala bazo lo bango mais yé mon groupe azo zo lo bateau azo déterminé te que ngana lobeli mu pa o boetoni non to moni ne lo wana te. Fatalité na vie total ndeni. Moi si na ya kota na sima pa nuire pour comment fala ko kesu poto. C'est yo qui a lobi bongo. Nde ba warrior ba lo ba. Warrior ngonani. Azara pe na porte-parole te warrior ngonani obiso to Rolanda. Ba fanatique na yo. Nous bois ba lobeli ngo wapi. Des faisons bima na sima moi c'est niki en fait eza YouTube ba youtubeur so na bika ba journaliste alors wana koza bozé belé na monsieur ba journaliste te ba youtubeur ba to ba base pour ba ki le grand mopa que poto te yona na poto yona l'histoire ka etonga vanda ye moko tonga bino vanda na yo ka ke famille moko ozolo ba lokuta sur mutu ça le plaisir ye moko ba kobenga mwana yo nde ozana ba bino ozana sida akobenga pe mwana c'est que kangano ba ngambo to sali place mo foto ndo tala mo konje mo babi ya kende taza na sida pendant que oza test que to sese oza na sida te po uti obota mwana kitoko osande esalo ndeni oseka mais mo pe fali pour ko kanga pe régime ko fa ko benga e pe tala makambo yo na TV lobake ezo bimisa papa lokola mutu c'est mieux si go des démarches bino presse bo sala ya rotindo luka batu na eto ye choses entend na type choses à papa non on dit le carnaval. Les champs en bois, la caravane passe. Vous comprenez? Donc la caravane passe, comme on dit. Donc toujours Kendaka quoi. Donc ça polémique. Yo zalagana kofolo mide, kofolo metonga ke Tanzania ça featuring de Monaka. Tout ça va titre bien. Tout sur la bête tout ça va titre bien. Mais avec Rambo partout kofolo mda comme voyager en Afrique. Yo comme zalawana. Est-ce que kofolo mide depuis ba la capsule featuring na fali? Est-ce que ba banda da projet studio to no ba banda te? Eurozala. On a promis de battre Eurozala. Mais non, banda projet T non, puis banda déjà banda mais calme Eurozala kaka. Eurozala kaka. Projet bino besoin pour son monde projet. Faut me moi le projet depuis banda mutu na sika ya kate. Écoute, Koko c'est l'émission. Le bana te, le ba bongote. Monde de grand mon pas za mutu à réfléchir ça razonga na maloba ne mi balete. Déjà projet au salama kaka pendant que bozala vie. Déjà problème te. Bana ranking te. Le gars mon pas za papa. Attends la communauté de la commissaire. Il a forcé à mourir. Voilà, c'est non. Papa za papa. Au-delà de tout, il reste le père. Papa refuse. Papa jata rebelle. A Rose ma ça c'était à Robo maman en a été. Elle se comprend. Voilà. Merci tous continuer merveille Rambolelo. Yomo omoni lelo est-ce que lelo tokomona Cindy Leker yemo père musu par rapport to mona ba flash ja bondo boa ka Cindy Leker yemo ko to mo appelle Cindy Leker album déjà quel album bon na c'est Cindy Leker abeta cette chanson to six chansons aboa ka da ba chanson mususu to mona sous couleur mususu ouais à ça album là dans la préparation quand la mine te ba besoin moi après les gens to mona ba concert yemo ko musu pe yemo oui sous la belle Kofi Central abeta yemo on aura album Cindy Leker ça se prépare non. Voilà. C'est la Raïma Yémopé Banine production Yémoko. Aïmi élégance et léger. Yémokoti. Soza mandi mon so yemba Yémoko baniti. Ban album na la banzembo Yémoko azaka na ngwa yemi yango nyonso. Il y a plus de dizaines de chansons. Yémoko. Mais le logo lobani par rapport il y a Ferrego la paix à l'équipe na bino ba te bilem so ba ba ke menine silate yuza na me placer dans notre salle so analyse tout moi qui ko follow MDP na émission na conférence moi abika le Mosaka confirmé pe na Mosaka yuza na est-ce que le Ferrego ndazo di kanisa 5 sabaninga na eta ki yopoza na eza bon di kanisa malamu
qui oppose à na quartier latin pas les cas quartier latin dans les qui n'a deux orchestres mais ce cas il canne sur 500 orchestres moi comme sous un jour par au taper place mon sous bon moni na ligne vraiment au lobama mbaba tout hein mais pas aux alicanis pour na se pelisa yo déjà likanisa bien déjà ma bête au 5 ça déjà ça bien voilà le pe so joli canis ninga sangisi koto habiter na côté sur na quartier latin na sangisa lisusu mais on a na ozela soki salami pour na répondre et je dans la juite ce que tout ça oh ya juite déjà ça bien te bo soki ye to ba idée ngo ye ba ngo bien te soki il faut y mon éclair soki ozala c'est Dieu qui inchallah voilà yo vanda na ko follow mide porte-parole à ko follow mide émission ngo dans mula ite ba question de kinde bene na zo pe moi kala tout le monde ko follow mide moi to ko nima Blanchard Moussaka ay Blanchard Moussaka sala musale ne bien sala ni bien tout le monde a Blanchard Moussaka no moto mo ezala papa no te andimi le lotin andima ke bon Blanchard Moussala sala musama be bonga mona sala musama be sona sala musama be pour ni azana na sali 11 ans au trône avec succès yo mo lobi le mo chaque voyage na tika la raté contrairement peut-être à Moussaka ba voyage Moussa Jiba qui n'a raté il y a président Jibe pour na obongi sa place wana vous comprenez parce que là veut dire ngapi na sala mutema musama ya omoni moto ko felo minana mutema mo za jalouté vous comprenez soza bogara wa bisoza bogara ninga bisaka ve na ngali wili bula pe à son âme ah petit omona beauté vous comprenez mais ça va tu sois omono boye mais asali moi donc voilà ya omona za na mutema ke mwana moi yele lo abimisa sali featuring na yo akabola succès voilà donc rabendi succès amso ba kabola succès amoni mutema mabe soba oba sala raté on za abenda ka ba to succès akabola succès so abenda ka ndeni lelo ka innocent ça succès te innocent balume asaka succès te mais apena bato ba yepa bino ba kulongwa boye kanano to so la moko ça dans succès asala featuring na Kofi da salate asala featuring babenda succès ouais mais siko monte kindo mais non ça beta quartier la tête oh bon faut faire ça featuring na bata quartier la tête Gad Fabrizio am ta quartier la tête Rika am ta quartier la tête Mboka Lengi Gali Vert azam ta quartier la tête so do sala mu ta quartier la tête ko 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 ka zo pote ya saka na bato quartier la tête na bato di banda so ça bondo le bima bo benda succès innocent ça la succès il est au top na génération na mais bato musu ba pena top along aye pa na bino mais akebo akunda et lors des araso bato bakunda minyo so c'est ba preuve déjà bien zébélé Gali Vert oyo kinze mona mete mama akeite mama Gali nze mona yo te masiko oyo te kitoko tango tangi non c'est ce que le peut trop ba innocent na musique na surtout retirer le 1 to 2 na génération oui na génération ego bona lekie au moins la génération na numéro 1 dans la génération to tia ba fali ba faire ba fali ba na génération na été faut confondre maramuté fallait zambiaka a père na génération innocent za premier na génération to tia ba nani bagage ba master ni wana oh mais ils ont mon bomba te ba master ni wana tout génération to tia ba fabrikas papa ngana zana te bona classe ba génération ba tout ba bokabolo ba falite ba faire ba beta musique à UPA ba bi ke innocent za prêtre parce que ngana ke nati na ndaka KPC innocent komana alors wande gambo ete lomba komana déjà na mobuta ndo kuté na end vous comprenez ba to ana sotini bangwa tu ba ebiete KPC so azanani ba ebiete vous comprenez donc voilà na tunia ki aso benda succès le chiki tonde to momona mota mama papa ba tolo ba mon ko kende kuna ba benda ata mama papa na tuni question ba to ba kende kuna question mabe tuni question mutu na mambo na to ba ya mona to mona ngala moto na tuni question seke na mona wapi awa na bandal chiki to na li papa la gomme ba mon ko kende kuna monde ngo ba bendi o succès mais chiki to ya pa amener ya succès ya fu bole ke mission to yanga yamba bino mission mo bino mi balé chiki to na car na succès aya succès ta ya makolo ngabisoni mto pesa ka to pesa makam en fait mutema moto mutema na yem to singa kazala o ya zali bonga na bina ngate soka sili tazani lo je sais pas ndinga komela lelo nga moni non te yo mto zo yo prendre ngai merci mais pour cette émission
okolo bande ba fanatique tout ya Kofolo Olomide na passage na kati ya Congo front bato bandoza na yamba opo babioza la bouche ya Kofolo Olomide na bato bazotsa Kofolo Olomide na buzoba na bato bazopota Kofolo Olomide o papa koti mama mwana papa za na sima bokolo ba fanatique surtout bato koto bata fali o bazokanisa Kofolo Olomide na sima derrière makamo okolo ba ba nini poto te na limite ba okanisa bongo bato yema o ba kanisa ba fanatique ba okanisa ils a bongo te le grand mon père reste les patrons de la musique congolaise donc c'est tout. Merci Napesi les boss Kaya Kayamusha, les tout puissants de South Africa, Yann Consalves, Hervé Lentil, Rodolphe Toumba, Clarisse Kolela Baron, mes grands maîtres Sekou Sano de Guinée-Conakry, Venanga Micho Savané, les grands mots, merci beaucoup. Plus de contacts, plus 243 9 9 72 76 467. Prochaine émission, on va tout ça. Nous faisons la titre bien. Le titre est bien. Ok, on appelle Didier Dipumba, le boss de France. Toujours ça. C'est moi, il pas comme ma boss. Il s'appelle comme ma boss. Comment France au Missa boss. Pour ça la France c'est moi donc on a CP quoi. Merci, merci mes frères. Ben je vais baser la paix mon mono soso na batebele ça la bien. Merci na batebele balandi biso, merci na l'aide de BCBG, merci na Christian Touré Mukende wa na sima montage na kobo sanate Mame Miline Zemba motema tous pepele ya mbetelo mama likelemba na bosanité mauvais balobi papa Léon Banze HM mama CC batebele balandi biso awa na kobo santé la diva catalogue chéri ndenge zala kaka to na salon moi kito na benga bino na salon tant to sala mama nzambe nde to roya to lobela salon wa ma ki to filmer bo moni salon na biso ndenge zala avec ma capacité donc so ba simbio muto ni mate ba simbo muto ndeti ba simbo ndeti mwana nzambe mutalekisa maboko ko la no pea so ba salo suki merci ngana mto kotani bala sima be émission ciao Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com